Voilà, mbote bana Congo, mbote bana Kini, bisika tout bozomi bana Congo. En tout cas, tous ensemble na bino. Plaisir ezalaka ya makasi mingi tango tokuta na ratango tobeta masolo ya mboka. Toyeba ndenge makambo ezotambola ba o baza musika pe bayeba ndenge nini makambo ezotambola na Congo na Kinshasa makambo eza ndenge nini. Pokuna basango kendaka ya mabe Kini nzala, Kini salite, Kini bashege, Kini bakuluna, Kini babomaka, ba criminel bonaboye. Basango oh il faut batu baza libanda bazokeza kaka yango te masolo ko beteze belé po boye barake mboke zotambola boye makambo ezali boye fatia sali boye makambo ezabo il faut boye makambo belé il y a pas seulement que nzala il y a pas seulement kuluna oh criminalité oh nini nakini makambo ezali belé na RDC mbumba donc talaka mboka mne le roi RDC donc makambo ko pesa bino ça est belé alors chers amis le autre beta masolo mo belé to beta masolo lelo masolo ya artiste et comédien o ututi kabiso Dadi Kidambala donc Dadi Dikambala oyo batutu ba yebe na musala na ye a sali parcours moko kitoko makasi mingi mais malheureusement nzambe nde abengi ye avant to beta li solo na ye to beta lo li solo ya le frère Michel Bakenda oyo na plaisir makasi mingi ya ko beta li solo na ye na ko beta ngo bato tout bozela li solo ya Michel Bakenda bozala calme na ko beta bino ngo tout à l'heure. Michel Bakenda, est-ce que a eu une retraite musicale ya solo to a osal sabiso ba G. To a osal sabiso ba G po na kutana kine na studio ndiai. Ayaki na ndiai ko sala nini? Kasi to solo ngo tout à l'heure. Alors à part ça to beta appelle solo ya frère Patrice Ngoyi Musoko. Yenda opesa nga kanda ya kosakana te. Frère Patrice a opesa nga kanda ya kosakana te. Po makambo yo ndenga koteleli yango makambo ya Eliane na Moïse Mbiye net kaka po yemoko d'abord nano mandat na yese sila déjà yemoko frère Patrice mandat na en tant que président ba ministère chrétien et sila déjà kala mazolinga pe kolongwa te aolinga pe kolongwa te oh na kini biso tuluganga ki abo Kabila longwa mande sili Kabila longwa bongo yo pe frère Patrice to robeta li solo frère Patrice tout à l'heure bande konanga po kande amo makasi mingi mikolo oyo bato ba ko sabino nde trop na loba kiamo bato ba ko sabino trop bato ba ko sabino na ndenge osakana te na ba internet pona ko luka ba vie na bango ko luka soki nini ko luka ba buzz alors bato ko sabino trop le kuta eleki trop na loba toujours likambo oyo omona ba komelo tala kama titre ya munene ka bambi ya titre mais so ko na kati boy contenu zéro contenu zéro ya nyamado eloko malongo ezate mutabaye na ye. Merci beaucoup na bana Lubumbashi. Merci na bana ya Dallas. Et pas wapi ye moko donc to benga raye donc yo ibika quoi de longue date. Ye moko e makapita place avandi saka masolo na Dallas wana. Avandi si masolo donc aux États-Unis d'Amérique à côté à Washington à Kendaba. Yo ibika donc ba grande ville nyo surtout ya state. Ya koma ba côté tout wana banini e makapita to pesi mbote makasi mingi motema ya maman Sandra Kapita bisika bota la biso donc tous ensemble na bino l'autre beta masolo wana misatu on a auto biso tout à l'heure déjà masolo ya Dadi Dikambala o atiki biso artiste et comédien munene to beta masolo ya Michel Bakenda et to sukisa na masolo ya frère Patrice Ngoyi Musoko oyo a opesa nga déjà kanda avant na ebisa bino likambango a opesa nga déjà kanda ya kosakana te frère Patrice to sola bien to sara malamu mais déjà ba propos na ye et comme on peut sanga kanda voilà pourquoi on va en parler dans cette émission chers amis. Alors rapidement d'abord marambetali artiste et comédien oyo Dadi Dikambala artiste et comédien oyo nazalaki na ye to zalaki na ye na staff ya mère Nancy et pas ya Purvien nga papi Bambila wana kaka donc na université avoko makapela na université avoko makapela na côté ya Mombele nde na ba déjà boy bana Dallas ba yebi bisika tu bozwami ezza na poto ezza wapi ezza na États-Unis oyebi déjà que université avoko makapela siko na côté Mombele staff moko ezaka ba benga ngo staff ya mère Nancy tozalaki wana ngai Christian oya comédien na Dadi Dikambala tozalaki biso misatu wana to vandi kutu to ba yemo eloko to sola to beta masolo to sala ba projet na biso ndenge ni makambo yokende liboso bani na mwana mai na nga Dadi Dikambala donc na kanda mabe parce que artiste ya bogar ndenge wana akufika ka boye akei donc ba imer beneza bien te quoi vous comprenez alors awa na kati émission yo
bana poto bana États-Unis partout bozali en Afrique du Sud Lubumbashi ezala kuna na Kigali donc na côté à Rwanda parce que kuna bobenga biso trop na côté à Kigali wana na Rwanda na Kisenyi hein bato bakoma Rwanda ba yebelo na côté à Kisenyi wana na Gisenyi wana en fait ezali frontière entre RDC na Rwanda babenga moi ville ngo mboka ngo muke babenga ngo donc Gisenyi so Gisenyi donc so komi wana oyebi on comprend alors bato tout botala biso ba koto kuna bino surtout dossier ya Dadi Dikamba les anini eza nango fake news te eza fake news te eza pena réalité que l'artiste comédien n'est plus et si akufaki déjà tikibiso ndeko na biso mulimo na epe mana kimia mais awa na lingina sala mise au point moko très important parce que moni artiste comédien communication artiste comédien akufi entre bango na bango bakomi kolukana déjà nana tielaki muninga poison po eloko bango ba yebi ezaka yango na ka poison ba yeba kateke nzambe pe azora bo moya mutu et pas ba comédien ba yeba makambo te ke o mutu akufa ka pe normal net ngape bo Jules Ngando na kokipe ndenge bola na ngana émission boye lobi pe ba yebi sibino ke Jules Ngando la esclave de la vérité azasute akufi. Mesdames et messieurs, trouvez ça normal? Vous devez absolument trouver ça normal. C'est la vie. Jules n'est pas éternel. Je ne suis pas venu sur terre pour nous aller éternellement. Non. Dieu ne nous a pas créés pour que nous restions éternels. Non. Alors il ne faut pas boulouka. Est-ce que Zacharie moutale Jules? Est-ce que Zacharie papa se moutale Jules? Est-ce que t'es? Et bon, il y a Zacharie na famille ne pas d'ailleurs. Il y a Zacharie papa sur la famille ne pas d'ailleurs. Et bon, si vous allez en Andeni. Il y a chez moi pas d'ailleurs. Tu que n'arrive pas matanga na bango mo pe. Vous comprenez? Donc tout ce carrière mo ba spéculation mo rezanga mutu na makolo wana, ça nous énerve parfois. Artiste et comédien akufi batutu ba yebiki akufi abazaki mo malade santé tungisa maki muke. Alors na lingite na yoka makambo poison. Po bino déjà na yoki déjà mo ba mirmir mo ebandi déjà. Na yoki ba mirmir ebandi déjà ba réseaux sociaux ba ide artiste ba lobby ba pesa ki poison pour atela Dadi Dikamba là ya boyaki na ye. Nous ne voulons pas attendre toutes ces spéculations. Tolignons même pas. Parce que le roi est bané de Makamboya, Pouloulou. Pouloulou, boitela qui est poison, c'est ce que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi nous avons insisté déjà. Namatanga ya Dadi Dikamba là, tolingi toyoka makamboua na te, ya poison. Artiste akufi na ye normal. Totika artiste comédien batikali, basala musala ba kitoko. Attends, entre bino artistes déjà rancune eza makasi. Ça on va en parler. Au mona bo sai kuna bangona vena biso Johnny Ntsakala. Guerre ya kosakana te. Sai na modero. Guerre ya kosakana te. Masumu de Brende. Hein, pire vena biso. Na sai guerre ya kosakana te. Oh sai. Après tout ba wana pe baza ba viena oti. Ba wana tout ba viena yo. Yo goleka bango na laro, goleka bango na ba mituka, goleka bango na ba palais, mais keba baba viena yo. Goleka bango soki pe na art ko seka to ebiki na ko seka sai za danger. Oui, mais keba baba viena yo, sai. Baba viena yo fiston. Der mo zonga pe mutu fiston. Zonga mutu fiston ma finga zonga mutu. Vous comprenez? Goleka ba viena na la, goleka bango na ba kara danger, goleka bango na so ba nini yo ki na ba voyage belo voyage trop, to boité. Baza ba viena yo ba kotika la ba viena yo. Quel que soit tes biens, il faut respect na ba vie eza mala mingi. Ba vie pe ba yeba peke les qui aza sous moi na te azo me la biberon mais a comme déjà responsable avant d'ici pe makambo avant d'ici indusa. Pour namnito mutaobo ya fiston sai azate. Mutaobo ya fiston sai minito yo azate la mutema mabe. Vous comprenez? Mais côté pe ya fiston ba ke ba vie na ye bazali ba vie ozo na pire esprit. Mais mise au point de la sala ya mwana pour la gamutali matanga ya Dadi Dikamba. Et surtout, ba journaliste ya lokuta ya internet. Ba journaliste ya lokuta na hotel melabino ti na otika mokili oyo. Ba journaliste ya lokuta. Déjà beaucoup mo zela ndenge nini beaucoup mo charger ba pile na bino ba DSLR na bino mabe wana. Oya mabe wana ya mike wana ba nini filmaka bien te. Il faut mo ezala makasi ya kusakana te pour filmer moi bien, pour image moi bien.
ba journaliste alokuta ya nzala internet boze la siko boye ba déjà programme koro ya dadi ditambala ke bimajour nini matanga zo sala mawapi mamoli va repesa combien et ozala ndenge nini po bokosa kosabatu po boluka babez bo sala ba vie na bino ne bo mesana na hotel me la bino tina suka ba journaliste alokuta soko tunie ke à part ko leka na internet osala wapi awa na Kinshasa mona sala nil part awa na Kinshasa mona sala na TV moko te ya munene aza ne sika moko sala te mais kuna na internet kaka mbanga ebele na lokuta lokosa kosabatu mais ana kini presse moko officiel moko place sala ka ube organe moko o eza reconnu na mboka o sala ka ezate ba journaliste mike ya dimi bozela ka to ba pesa no programme ya matanga dadi comme ça bo charger ba pile na bino ya ba DSLR ya mike wana bo luka neni bo kosa kosabatu na internet mais ngape na kozala wana pona ko telemela ka bino pona yiba te bele sika za ba mituni ba question bongo yo siko jilo sala ka wapi nga sala ka nga déjà ti nga sala ka nga bisika mibale na sala ka nazana lingala facile et puis nazana Op TV en tant que directeur il y a programme nasala bisika mibale donc moi je travaille donc voilà je n'ai pas intérêt de passer sur internet pour vous mentir pour le kuta ba mensonge pour chercher je sais pas ba nombre de vieux matin non j'en ai pas besoin j'ai besoin de vous donner la vraie information la vraie information à solo ezo le kana Kinshasa na Congo na yebisi ba tutu ba otala biso de partout et non ko ba base ko kosa ko sabatu ba lokuta donc dossier ande ko na biso dadi di kambala ya ngwana tisiko no ba bimisi programme te mutako sabino te programme officiel na ne bimite mais na ba émission zo ya to pesa no programme officiel boye bande ni mamuzo tambola et puis na sengi kimia na côté ba comédien kimia ezala lisolo ya poison na yoka yango te poto kozonga susuka awa to koloba ke mutabimisi solo ya poison za comédien tel ye mutazo panza baninga et puis botika pe kombo ya maman Olive Evanda Calme kombo ya maman Olive Lembe Evanda Calme c'est une maman oyo azana mutema ya ko partager azana mutema ko sunga voilà pourquoi sunga ba artiste comédien mingi mais ezate ko maman Olive non botika komuni pesa na kimia ayeda ida ba artiste comédien to yebi biso tunda ida bino azana kimia likambo bona boy ezate. Donc merci, je pense que pour ce point on s'est déjà compris. Alors rapidement d'abord, je vais entamer le deuxième point de cette émission. Chers amis, c'était le point de notre bien-aimé le frère Michel Bakenda. Nalobaki na bino déjà que ngai nazaki na Michel Bakenda na studio Ndiaye. Bino to boyebi sex tape na ndenge panzana mokini mobimba elobami Michel Bakenda. Heureusement lokola zala mutanzamba solo Michel Bakenda Bible mutolobi yango mon serviteur tombera 7 fois et ngai nkolo na kotombola ye 7 fois Bible mutolobi. De ce que mosali na nzambe o azap na mosali na nzambe ya solo akokuya na ye une fois 2 fois 3 fois 7 fois nzambe kotombola ye pe 7 fois ye moko nkolo alobango eza na Bible ezate ke okwisa kama kwisa oleki 7 fois yo komati soki ba 1000 fois yo kwisa maka okomi lokwa frère oyo mususu o na otanga kombo kala mingi te ye déjà kokoya na basi ko sale kobo na ba sere ya église koma nango mode de vie na ye. Donc mode de vie na ye eza déjà donc kolala la ba sere na église ba nini basi abatu ba makambe belé koma wande ko imabe. Mais heureusement pour notre bien-aimé Michel Bakenda o ngai moko na osenga bino lelo ko banda lelo Michel Bakenda bobo mela moto bisika tout bozwami mwana mobali wana atambola kana nzambe azui décision moko sage ya ko se retirer momentanément d'abord la musique chrétienne azui retraite musicale akende ko pema aluka lisu elongi na nkolo asenga susu pardon nzambe limbisa ye lokwa biso bato tout limbisi déjà nkolo pa limbisa ye et à reprendre vie na ye na nkolo. Je crois que ce sont en neni, ce sont en mbula nini, mais à reprendre en cette fois-ci en bonne et due forme. Na sola ki na yemonga mo Michel Bakenda hier na studio Ndiaye to soli biso mi balé to soli mingi. AFC ngabi frère Gilles. To kosala na yo émission moko en exclusivité mondiale. Pour le bi après émission na osala nga so émission moko te na kena nga kolukaka elongi nzambe. Ti mokolo nzambe ko yebisa ye azongela susu musique chrétienne. Vous voyez? Donc tout nzambe apambola le frère Michel Bakenda yango moninga imoko leo na sengeli bino par na sengeli pardon pa na bino tout bato bokangela ke mitema bozongela koyoka musique ya frère Michel Bakenda boyoka yango mingi bana États-Unis boyoka yango hein
Willy Lukanga, le boss, le vrai, le véritable. Oyo, soki alobi alobaka solo. Et puis Keba, Willy Lukanga balobi nano akaba jamais 0 moko. Te yakaba bandaka parti à 2-0. Akaba jamais 0 moko. Ou après so $10, $20, $50 te yabandaka parti il y a 2-0 mata et keiti likolo. Keba so coûter na chance aussi 3-0. Le véritable boss yewana donc Willy Lukanga mutasimbeli biso donc babengi agence ya solo, agence babengi yango donc Easy Cargo Fret International. Easy Cargo Fret International, chers amis, oza na poto otalanga, oza na Belgique, oza na France, na Irlande, oza na Cuba, oza wapi, oza surtout mingi aux États-Unis d'Amérique. Kaso somba ki vrai car na on aux États-Unis, oza batende ni ko Kinshasa. Mais solution yango ne se monana déjà ti. Solution yango wana luka kaka bandiko babe agence ya solo babe yango Easy Cargo Fret International. Il y a le véritable boss Willy Lukanga. Ba hotelo pena mutuka na kati ya conteneur bien na ba condition ya bien. Ba bengi yo kaka ke yango zo kare komi na kini sili. Makambo sili. Kare komi na kini kitoko et gratuit rezate oni nezate kitoko. Agence yango na solo donc Easy Cargo Fret International, il y a le véritable boss Willy Lukanga. Alors chers amis na lobika ke na sengeli le frère Michel Bakenda pardon bolimbisaye. Hein bolimbisaye a continuer sala musala kitoko. En tout cas, ça peut être Nzambe ya solo wana kutu ya osamba eza soki mukete. Alors na soki ça na dossier frère Patrice rapidement, tant ezali souté. Oyebi frère Patrice ngoyi musoko na lobaki na début ki awachanga ma méchant. Eza par rapport ya makambu oyo eleki ma pasteur Moïse Mbiye. Comment frère Patrice a sala interview na ba journaliste mo boye ya dimi azoloba ba pesa ye nano ba video tout bino bokomona kuna bani bo pesa ye ye mo atala nano yango atala ngo boye sana ni excité yo esala nini aho senga ba video ya pasteur Moïse Mbiye soko moni video yango ndeko na ngai me ma video wana epana ngai ngamo kona kotala yango nano yo comme nani ba frère Patrice Momodo ebite ba pesa video tala ko po excité yo to esala nini yo déjà maman Esther azaka déjà wana bo excité yo linga excité yo. Non, même pas. Et puis, frère Patrice, il y a une attitude moi contre la pasteur Moïse Mbiye. Frère Patrice, n'a rappelé aussi. Tu as rappelé frère Patrice, monsieur Sobosana. Mais biso bosanité. Frère Patrice, tant que makambo ya gege bimi na Kinshasa, gege. Moïse Mbiye a chanté gege. Mokile lobi yango basali makelele banini batuni mo kazo wanga na wanga. Balobi oyobi gege. Parce que Moïse Mbiye parle français bien. Messieurs et dames, Moïse Mbiye parle mieux le français. Alors, bah, écoute, français mieux que le kata lingala. Alors, bah, très bien. Mais, tant que déjà, Oyoki Nzemba Moïse Mbiye, voilà le bi. Au nom de net. Ah, ngabi maintenant, attends là. Ngamo na zongi sanzembo wana do nombre de fois na ebite place wana. Pour na ebiso, bolanda ba prédication Moïse Mbiye. Moïse Mbiye a prononcé kombo Yesu bien en français. Jésus. Mais ce qu'on place wana le bama Jésus te. Et le bama bongo te. Tango makambo ya gege indi na kini na poto Kinshasa partout. Le frère Patrice Ngoyi Musoko, que je cite les noms avec responsabilité, accueilli comme on a le pasteur Moïse Mbiye en église cité Bethel na bureau na ye amona eba solo là parce que frère Patrice jusqu'à preuve du contraire attend mandat na ici là banda kala oli ngolongwate mais ye comme taza président ba musicien chrétien mboka na biso. Tango akiko mona Moïse Mbiye a comme une église cité Bethel. Protocole ya Moïse Mbiye ba ki ba mati ba yebisi ke frère Patrice azana se a oluka yo. Bo yebi réponse appelle ça par pasteur Moïse appelle ça par pasteur frère Patrice. Ye moko otala nga yebi. Yo moko pesa réponse ngwa ba vanga na loba. Yo moko loba. Aloba kani? Na on zelo répondre. Aloba kani? Moïse Mbiye yebisa protocole yebisa frère Patrice. Na oyamba ete na retraite. Frère Patrice azonga wololo ndenge fera aloba okozonga maboko pamba azonga pena maboko na moto wololo do. Imaginez frère Patrice à son niveau en tant que président des musiciens chrétiens du Congo. Mais Moïse Mbiye ayambaka ete azonga pena maboko na moto azolela frère Patrice. Et lelo sikondo lingo côté la Moïse Mbiye par rapport au dossier à Moïse Mbiye na Eliane. A tous ara même batuko, tous os amara misusu. Vous comprenez?
En tout cas bana poto na sepeli makasi mingi frère Patrice makambo wana tout ce grand ndenge justice ça musana ngo esa musana ngo memaka muteke ba ila ko video ngo poyo olo osala soki na e saloni eloko moko te voilà. Alors merci de bande botali biso na merci na les grands caméramens il y a lingala facile donc je rigole hein, donc je rigole. Merci donc na musala kitoko, merci donc na Shadrack musala kitoko ndeko nanga kala mingi te donc toko ba ni toko tsa masolo. Merci donc na le boss Willy Lukanga, j'insiste. Ndeko nanga yo na Kinshasa, oza na Afrique du Sud, oza wapi partout ozo mi na mokili mobimba. Mais soko lingi eloko na yo elongwa state ekoma kini na ba condition ya bien sala ngona lombango parce que moni ba agence lokuta baza ebele omona kaka o car ne longwa ke États-Unis et ki bakitisi yango na Nigeria car ekomi nango kini te et comme ozo benga bo téléphone elekate mais avec agence ya solo ba bengi yango donc Easy Cargo Fret International agence ya solo yango wana ah donc oche pena mutuka na yo oche loko na yo o groupe électrogène ya munene so ya ndenge nini tout tche yango wana na agence wana o sutuka ba bengi yoka ke koma gida na kini wana kuta osambeza te. Alors merci na bande ko bolandi biso depuis les États-Unis d'Amérique, depuis Paris, France, donc Hollande, partout bolandi biso Afrique du Sud donc na habité place nous bozali na Kampala na Tunisie pour ba benga biso bien à côté à Tunisie wana pe. En tout cas nous sommes ensemble avec vous. Topé simbote donc na ye moko donc de longue date na benga raye Emma Capita ye wana donc Emma Capita de longue date na madame na ye maman na biso donc Sandra ya ensemble bezate nous sommes ensemble avec vous na biki mamoza kitoko maître Chao hein maître Chao na bosanité ingénieur JP Kisi Kiungu le seul et l'unique ingénieur de son oyo avandisa masolo mundele andimi mix na ya lobido mix oyo na ndimite mutu mwindu mutasali mix oyo nzoka mutasala ki yango aza africain kombo na ye 3 fois full ingénieur de son JP Kisi Kiungu. Merci beaucoup. Alors tukutani mbala sima soki nzamba lingi boyebika. Ciao ciao.